La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso obolandaka bongo RC Botelwa TV. Mbote na bino esika bozali. Bandeko nanga wana boyebi bonjour, bonsoir. Yango edependaka mingi ero kolanda biso. Donc kande toloba na système a bien oyo kolanda RC Botelwa TV. Yondo koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Lelo toye kolobela likambo ya Jérémie Shabani. Nasir biso nyonso a mutabungi Jérémie Shabani azate toyebi comédien na biso na kombo ya Jérémie Shabani. Donc toyebi ke mikolo nyonso eza Jérémie nde aza sur le terrain. Donc ka ande balobaka eza vraiment année na ye ya bisengo, année na ye ya victoire. En tout cas tozomona ndenge Jérémie Shabani azo memelango na internet. Tozomona ba voyage azo sala, tozomona ba vie azo sala, tozomona vraiment succès oyo e localisé ye eza vraiment année na ye toluba ka ndenge ezalaka mutu na mutu azalaka na bamikolo na ye. Donc ye penza oyo eza saison na ye azo profiter na saison na ye. Alors eloko nini oyo RC Botelwa TV aye nango ko partager elongo na bino pona papa na biso Jérémie Shabani. Kaka ndenge boyebi toyaka te soki likambo eza te toyaka toujours soki likambo eza. Alors so bomoni RC Botelwa TV appelisi caméra na ye liboso na bino, c'est-à-dire likambo ezali. Donc eloko ezali yango bomoni toye koloba liboso na bino. Alors Jérémie Shabani ba makambo ebimi ebele oyo ezoko continuer kaka kobima ebele. Bino moko boyebi na monde ba comédien ndenge ezalaka wana bakoka na bango succès te. Bango pena bayaka kolobaka entre bango na bango ba mesana koloba pourquoi parce que bakoka kana bango succès te. Ba comédien mboka na biso bazaka so muninga zumwa succès soki succès komo mata muninga ali omona bandeko mususu bakomi koya na mawamba lukuta, omona bandeko mususu bakomi koya koloba makambo oyo esengeli te baloba. Succès à Jérémie Shabani mutu nyonso aomona ngo banda na faible commencement na ye. Abanda na ye vraiment na faible commencement na ye, abanda na ye succès na ye banda o mata malembe mingi Jérémie Shabani ayaki na système ya ba cri. Donc ba cri o Jérémie Shabani ayaki nango wana yango nde ematisi succès na ye. Bakri wana vraiment yango nde etomboli ye. Jérémie Shabani toyebi abimisaka cri moko liboso avant ayo abimisa cri ya ma chérie wana abimisaka nanu mama na ngai. Alors cri wana donc epanzanaka monde mobimba eningisaka internet. Cri wana eningisaka YouTube, eningisaka TikTok. Ayaka na cri na ye mama na ngai batienga na YouTube balingi baptianga na ba page. En tout cas eza parmi makambo oyo etombolaka comédien na biso Jérémie Shabani. Atombwa maka mingi na cri wana. Tanga lobaka abwaka ka cri na ye wana bato ebele babanda koluka bayeba nani oyo abimisa cri wana. Ezaka na moma wana oyo Jérémie Shabani ayebanaka internet mobimba. Jérémie Shabani ayaki na système moko te ya ba théâtre abandaka na ba premier épisode ti akomaka na ba 10e épisode ba 12e épisode. Jérémie Shabani ayela biso kaka système moko. Système oyo Jérémie Shabani ayaki nango ezaki kaka système ya ba gag. Asalaka na ye kaka ba gag na ye. Asalaka na ye ba théâtre te ka bandi na ba 1 ti épisode 2 épisode 3 ye asalaka mingi ba gag. Alors eloko etomboli ye eza ba gag na ye. Bandeko nanga botika na bino kolobaka soki bomoni mutu atombwami bokomi o kisi, o asimbi kisi, o kutu ye kuta simba, o kutu ye kuta tamwa likasa. Elevation nyonso ezalaka ya kisi te. Et puis mutu nyonso azalaka te il faut simba kisi.
élévation nyonso ezalaka ya kisi te comme biso bacongolais tokoka succès te comme biso bacongolais tokoka na biso élévation ya baninga te yango boomona lokwa Jérémie Chabani asimbi kisi nauti otanga bacommentaire na page moko na page ya ndeko moko na Facebook bandeko boza na bapage s'il vous plaît bosungaka biso bwana bapage oyo ya minene oyo etalemaka soki boposte likambo yebake tona na page nanga boso no bina poste likambo bato bakozala involve nango do bato bakoyeba ngo directement à travers page Facebook nanga à travers page YouTube nanga à travers chaîne YouTube à travers page TikTok bato bakoyeba information rapidement alors boyebaka mingi bamakambo nini oyo boyaka nango na internet boyebaka bamakambo nini oyo bolobaka na bapage nauti omona tonton moko aplibie na page na ye na Facebook ke Jérémie Chabani kisi asimbi eya makasi élévation na ye eza normalité élévation na ye eza kisi bandeko ya lola bandeko nanga lola ezomona. En tout cas, je ne sais pas na koti na vie privée à Jérémie Chabani te. Naebi Jérémie Chabani bien te. Naebi Jérémie Chabani ka na théâtre. Naebi Jérémie Chabani ka na télé. Ndenge biso so totala kaye na télé. Mais eza na batu mususu so nzamba tomboli bango lelo toyolo bateke eza kisi. Eza na batu mususu batombwa mibiso ba mususu toyolo bateke te asimba ki toyolo bango te pourquoi totala ta élévation ngo ndenge uteli. Et un dernier temps tu bouta na ba famille au mona et ana batu musu ba otinda ba classe ba oboya ok classe ba musu ba ok de classe musu ba boya ok de classe après demain ou après demain comment ye kutuka mutazwa ya bonga na vie ya zwa mais boye bateke batinda ki mutu nyonso na classe yo peut-être boya ki na yo classe ye peut-être tanga ki classe vie na échanger mais yo peut-être boya ki na ko tanga classe vie na au moins échanger nango ezate yo peut-être boya ki na ko na banzela mususu po balobaka vie pe bonga ka te na classe zape na batu mususu batanga classe te me ba vie na bango eza bien koleka batu mususu batanga donc yo peut-être ozaki na mayele ya ozolikanisi te na sala bona sala be pour que na tombo ozakino na mayele wana te omoni lelo na ba famille batu mingi babenga marabandoki mingi ba obazwa te nde bakoma koyokela ba obazwa likunya mingi ba obazwa te nde bakoma koyokela ba obazwa mpasi na mitema élévation nyonso ezalaka ya kisi te mwa mobalonga na banda otala ye banda ntango azalaki dans le néant lelo bacomédien ebele oyo tokotanga bakombo na bango te bacomédien ebele lelo basalela succès na bango na ndenge mabe bacomédien ebele lelo bazalaki bato mo batombwama mpena batombwami mpena na internet boye mais lelo bana mike lokwa ba Jérémie Chabani baye kokuta bacomédien lokwa bavie gau so tozwi vie gau Jérémie Chabani natala vie gau ntango azala mwana mokie so tozwi bacomédien lokwa bacomédien lokwa babuibui ba Jérémie Chabani batala baya bui tango azala mwana muke ena ba comédien belé batala ba comédien belé lelo ba envier ko sala théâtre ba komi ko sala théâtre ba kutana ba sœur na bango ba kutana ba frère na bango ba banda ko tala bango tango bazala bana mike mutu na mutabota mana chance na ye chance o vie gawa za nango e a chance o te Jérémie Chabani oza nango chance o Jérémie Chabani za nango e a chance o te papa na biso nani papa na biso alema bana oza nango chance o alema bana za nango eza chance moko te vie lula oza nango eza bongo Jérémie Chabani aza na chance na ye abotama na ba chance na ye aye na internet na ba chance na ye aye na système bagag aye na système elamba obino bolo bake elamba wana zwango kutu na bakisi mais ngana yela bino déjà explication pour na elamba o Jérémie Chabani a joué laka elamba o abaminganga o Jérémie Chabani lati na asiri na yela bino déjà e place nini inspiration elamba na ye wana euta wana kutu na yela bino émission na boyoka kango na munoko ya Jérémie Chabani ye moko boyoka ango te na munoko ya Irsil Botelo ya TV mais boyoka ango na munoko ya Jérémie Chabani ye moko a expliquaka bien que ezalaka na mama moko azalaka na maladie azaka na maladi ya AVC mama wana zaki deja na maladi mama wana zaki na mbetu ya hôpital
batielaka ye ka Jérémie aotala Jérémie kabe mama na seka pu akwei na se kobonga nyonso ya mama ezalaki yango wana famille wana babengaka yo mpenza oza docteur yo mpenza oza munganga folataka bilamba minganga mpo oza munganga esika o Jérémie Shabani akoma olatela elamba na ye wana azwa vraiment inspiration na ye kuna place wana nde alatela elamba oyo aya deja ye moko na internet po expliquer ngo na yelaka bino mpe parti wana awa na Irsil Botelo TV na yaka nango mpe apona ko expliquer bino likambo yango ndenge ezalelaka na yaka nango mpe awa pona ko expliquer bino na memela bino yango na TV awa pona ko expliquer bino likambo yango ndenge ezalelaka me bandeko nanga lelo bokomaka koloba ko belevation baninga koma osala bino pasi belevation baninga bokoma oloba ka pona elevation baninga omona mutu abongi obandi koloba omona mutu azomato bandi koloba do pona bino nzamba salaka te tolobake po mutu abonga na vie esengaka ke non asimbaka kisi do pona bino mutu il faut abonga na vie esengaka kisi do nzamba kosala te pona bino pona bino nzamba azalaka te do po mutu abonga so lelo comédien abongi lelo comédien komo talema lelo comédien komi azwi mwa évolution kaka boye ekomi kisi so toke na ndambo na ngambo ya Belleville ndenge moko combien de personnes oyo basurnoma Belleville ya simba combien de personnes oyo basurnoma Belleville ya simba kisi Belleville kutu kisi po kaka amati congolais mesanaka tomonana kaka towana eloko te biso nyonso tolelaka kaka wana bien mais soki kaka muninga amati kaka mukie ekomi yo asimbi kisi yekuta zwa kisi yekuta simba kisi nde esala mata yekuta pourquoi congolais toza na motema wana pourquoi pas na biso mutu akomata na volonté na volonté ya nzambe te lelo Jérémie akepoto pour la deuxième fois mais toyebi biso soki bango nyonso bazwi bavise pas sous le kauka toyebi yango po boya obimisake o Jérémie Shabani bakisi na azwi visa epa sous le kauka et puis visa na bango bana ngo bana visa inane ndeko yo oyo olanda yo ozobeta libaku na via Jérémie Shabani baza na visa ya inane nalobi bien inane donc na inane wana Jérémie Shabani ana droit ya voyager ata 10 000 fois ata lobi ke lundi akei dimanche lundi akei mercredi azongi jeudi akei vendredi azongi e dépendre na makoki na ye na mbongo na ye osomba babillet donc okende kozonga na ye ezo dépendre na mbongo na ye ya babillet ndenge ka ya osombela mbongo na ye ndenge ya ozela na mbongo na ye soki alingi asomba babillet ata 45 fois e dépendre na Jérémie et dépendre na biso te et dépendre na yo te et dépendre na nga te mais ezo dépendre na Jérémie Shabani donc yango et dépendre na mbongo na ye soki aza mbongo na ye alobi ke a voyage ata 50 fois et dépendre kaka na ye botika kobetaka mabaku bato nyonso bazalaka te mpona osimba kisi Jérémie aleka na internet abeta lisolo na ye epesa bato nyonso mpasi na mitema nga nalanda lisolo ya Jérémie Shabani nalanda lisolo ya Jérémie Shabani nalanda ndenge abeta aza orphelin abokoma na maboko ya grand frère na ye ndeko na mobali de grand frère ne abokola ye mwasi ya grand frère naza lokwa mama na ye abeta histoire ne en internet atie sérieux na musala na ye Jérémie atia sérieux na musala na ye kande balobaka ya malamu to kopia mabe to bwaka Jérémie akopia Belleville kandi aleka ye moko alobango na émission na ye soki azwa likanisi ya ofongola bureau ya production eza po azwaka likanisi wana epa la patron na Belleville kandi soki azwa likanisi oke kofete na baorphelin anniversaire na ye azwaka likanisi wana epa ya la patron na Belleville kandi ye moko Jérémie Shabani alobaki yango siko mutu asungaka baorphelin mutu azosunga baveuve mutu azopesa badime na ye correctement mutu azosalela nzambe aopense na ye te ndenge nini musala na ye mpe ezokonte asalaka musala na ye bien abanda biso na cri ya mama na ngai aye kobimisela biso cri ya ma chérie aye kobimisa bebe mon amour
bakri wana azobimisa ntango bato baotala bato baopartage bavideo na ye bomonaka te Jérémie asalaka bavie ebele na YouTube ata bato mingi baosala bavie te ata oyo YouTube ekita mais Jérémie chaîne na ye ekitaka te donc eyelakisaki aosala mosala na ye azolia mbongo ya motoki ya mosala na ye YouTube na ye eza kompani na ye ana bureau ya production asalaka bapublicité azwaka bacontrat afutaka batravailleur na ye bomonaka bato nyonso balekaka na chaîne ya Jérémie Shabani baa batravailleur na ye afutaka batravailleur na ye ndenge aza wana Jérémie afutaka batravailleur na ye moko lipambola ya baninga esala biso motema pasi te bato ebele baopambwama te pourkui bazwi motema mabe bakotisi liboso bandeko na nga baloba so moni moninga azwi sepela mpo lobi yo mpo kozwa me ntango bozala moninga azwi moye osepela eza te yebake lobi mpe nzambe opeso te mpo nzambe otala moto na opesa ye ndenge nini ye asepelaka na mapambola ya baninga te yo osepelaka te moninga soki abongi yo osepeli te moninga soki abongi motema no esali pasi yebisanga nzambe opambola mokolo nini eske nzambe opambolaka yo eske yo kozala beni mpo yo ozolinga lipambola ya baninga te mpo yo lipambola ya baninga eswa na nzoto mpo yo lipambola ya baninga epeso pasi eske yo okozala beni nzambe akopambola misala na yo eske nzambe opambola misala na yo vraiment soki yo ozolinga kosepela na bozwi ya baninga te combien de personnes lelo bazoko avancer te na bavie na bango bobanda musala théâtre nzela moko combien de comédiens lelo baza na se bazoko avancer te mais bazwi pe ba chance opusala na bapa ya ba mama olive bazwi pe ba chance ozwa pe bambongo pa ya ba mama olive mais lelo baobonga te po ani motema mabe eza mingi na monde ba comédien soki bamoni moninga wana komi komata basangani 3 ou 4 personnes balingeli ye boule tika toke na internet tobebisa de réputation na ye omona baye pe na internet bamonte likambo moko oyo baye nango na internet mbala moko epesi flamme ebebisi pe réputation ya mutu bacomédien boni oyo babebisa baréputation ya bato na bafausse information. Combien de comédiens oyo baboma baréputation ya bato na bafausse information? Combien de comédiens ya mitema mabe lelo bolingi bobanda koatake nani vie ya Jérémie Shabani tomonaki mama Kongo abimaki apaya koloba Jérémie eloko moko malonga asalaka eza te abimaki apaya koloba loba pour ke bato bayina Jérémie mais bomoni esika nini te bato bayini Jérémie Shabani bomoni te ao continue toujours musala na ye mutu na musala na ye afinga asala mabe asala sondeni eya musala na ye ena bato mosusu baoleka na bainternet baosala bemisho ya buzoba baofinga na bango bacomédienne ebele ya basi oyo baleka na internet mpo na osala buzoba mpo na kofinga bandeko na bango basi eske da bomona mutu pena boye aye swati lokwa papa Serge to papa Alain Mabana aye na théâtre boye pena ke na émission bandi kofinga ndeko na ye mais combien de comédiennes oyo baosala yango bazofinga na bango lelo sila na Bellevue bakoma instrument surtout kutu Bellevue koloba te Bellevue akoma lokwa jouer moko be bato bakoma kose moke na ye en tout moment kofinga en tout moment kolobaka pourquoi parce que motema mabe eza mingi na monde ya bata théâtre en tout cas botika Jérémie Shabani kimia aza na kisi te eza vie na ye en tout cas oyo eza saison na ye baventure na ye asalaka humour na ye très bien asalaka ki comédie na ye très bien yango bomoni bato baolinga ye aosala mosala na ye bien bakri na ye wana bana basi balingaka bongo baosepela nango yo oyo omoni ke Jérémie asimbi kisi ya luka pe kri na yo yaka nango na internet tokoloba na biso luka pe kri na oyo yaka nango na internet tokomesa na biso nango alors botika mwana bato asala vie na ye lolenge esengeli. Merci beaucoup na bato bolanda Irsil Botelo TV vraiment nzamba pambola bino yo ozwi temps ya kokota pona kolanda émission tope analyse na biso ndeko nanga partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger partager partout nzambe ako pambola yo en tout cas to partager to s'abonner ceux qui s'abonner
abonner kobosana te, cliquez na cloche à notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV otsa ba image na ye ekomela yo esika nyonso okozala. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.